Bandeko batali mbote mingi na bino, mbote na bandeko banso bazelaka émission na biso lolaka la mwasi o ezalaka sur Canal King Télévision Télé Vérité. Na lolaka ya mwasi ya lelo tokolobela nini? Tokoloba makambo yo etali mboka na biso. Est-ce que mwasi ya Congo azali à la page na actualité na lisolo ya mboka? Nde yango tokoloba lelo. Lisolo ngo pe nazanga moko te, nazana mama o bolingaka mingi. Mama Thérèse Kulungu, mbote mingi na yo. Bonjour maman, mbote mama. Merci. Na kati ya mikolo yo banguna na jalousie na bango bazo bundisa biso na kati ya mboka na biso na mabele na biso moko. Mais na kati ya ba situation wana bato oyo ba monaka pasi mingi eza bongo mwasi mwana. Mais comme mokonzi ya mboka azwaki décision ke état de siège esala mosala kuna nakanisi tokolonga. Mais justice ya Nzambe pe ezali mabele na biso mboka na biso bazo bundisa biso toyebiti na likambo te, mais na Nzambe tokolonga. Mama Thérèse, est-ce que mwasi ya Congo azalaka la page na lisolo ya mboka na ye? Mwasi ya Congo, mama nyonso ya Congo. Merci beaucoup mama Deo. Na mutuna na yo. Lero yebisinga ke mama azalaka na page. Malamu to se limiter na actualité ya lelo. Ya mikolo yo. Oyo agression tozoko vivre depuis bientôt 30 ans. Outi koloba wa ke banda bitumba oyo banda agression oyo banda mutu oyo aleki ko mona passe na makambo oyo banda ezali mwasi. Basalaki bangunya na biso bazwaki tactique ya kosala viol comme arme de guerre. Bino lero boyebisa kabino ke viol comme arme de guerre. Tactique na bango ezali ke soki ba violer basi mboka mobimba epanzani, communauté mobimba epanzani, cohésion familiale ebebi, cohésion ya sociale pe ebebi, parce que tout monde a ba conséquence ya arme de guerre, ya viol comme arme de guerre. Lero basali ba biloko ndengwana mutu aliboso akima kamboka ezali mobali pour akiko supporter ba biloko wana te. Alors mwasi atikali yemoko soki pe batikala ki yena bana mwasi ende mutu azali ko souffrir na makambo oyo ekotelaki biso virus oyo sida oyo ekotelaki biso oyo ya guerre oyo bangunya bamemela biso tolekisi kutu na un quart de siècle. Mwasi mutu aleki kozwa likamba na likambo wana. Mama nazo yebisa yoke na makambo oyo mwasi atelemaki po soki atelemaka te mbele balobeli ya mbote na ba este wana ba association féminine bakangaki minoko te pona ko dévoiler pona ko lobela makambo oyo bangunia bazalaki kosala. Bamosusu baboma bango, bamosusu avec risque de leur vie, mais il y a toujours ba rescapé ba continuaki koloba. Yo zo koloba ke ba mama eza à la soki ozo ko tuna ngai soki ba mama baza à la page na actualité ya makambo elekaka na mboka. Mama nyonso ya Congo. Bon, eza catégorie na catégorie. C'est comme les hommes aussi, bali pe, bango no se balanda kana bango actualité. Kaka lelo kaka na balabala tuna bango ba ne mel ba mibali. Likamoni des hommes ka na moka ba mususu il s'occupe bon, batia biso na niveau ke eloko kolia eza na no priorité. Et sika kolala eza priorité. Mais poto lo bila kaka basi ça dépend ya catégorie et puis ça dépend ya likambo. Parce que basi nyon sauté, mais moi si azana besoin ya leadership oyo akoki ko canaliser ye, oyo akoki ko orienter ye, oyo akoki ko enseigner ye, oyo akoki ko entraîner ye. Mais na yebisi bino ke catégorie ya basi basali démonstration les lots.
na marche basali olandi ya vote pesa ngai exemple malamu mpo bandeko bazolanda biso balanda bayeba ndenge bamama bamanifestaki lelo bamama nyonso batelemi bakategori nyonso ezala baintellectuel ezala bamagistrat ezala baavocat ezala baenseignant ezala bamama maraîchère ezala bamama ménagère lelo bakutanaki na gare centrale balobi ke trop c'est trop il faut kotala engouement donc mpona koyebisa yo ke mama aza à la page parce que aye kokanisa aye koloba ke makambo oyo nyonso oyo baagression nyonso mutu ya liboso victime ya liboso ezali ye na bana na ye ye azali ndenge français elobi ke la femme c'est le pilier de la famille mobali akoki kokende na ye mais ye mama mutu atikala oyebi soso soso soki nga nazobokola basoso nde nazoko étudier nini wana soso ndenge abatelaka bana na ye me kaka kosimba soki asi aboti bana madame akufa azokomatela yo ondire koto mutu moko aza makasi atie boye azosiata ale lero asi atiki mwana na ye mpe alia donc bisika nyonso mais alors na pokwa il faut komona ndenge soso afandeli donc image wana ezokotalisa ngai neti mwasi donc pona yo mwasi ya Congo lelo aza à la page actualité alakisi monde entier alakisi partout ke nga nazali kolanda actualité ya mboka na ngai mpe nakomitika te ngai oyo na balabala nalobi na monde entier nalobi na communauté internationale nalobi na MONUSCO nalobi na région des Grands Lacs nalobi na national nalobi na basi nyonso ya Congo na toutes les provinces ke totelema ngai mama na telemi na bimi na balabala na tiki ndako na ngai na tamboli mama yo pe parmi baso na bakendeki na gare yo ozalaki mbona koki kokosa te nga nazalaki na dossier na niveau ya tribunal moyen akende kuna ezalaki te mais nazokolanda ngo minute par minute nazalaki en communion na bango eza ndengwana. Merci mama. Na kati ya gouvernement national na biso mokonzi ya mboka apesaki 30% ya musala na ba mama. Est-ce que na ba mama no apesaki 30% progrès ezali progrès na kati ya musala ezali bazo défendre pe cause ya ba mama malamu. Bon, kisi bien sûr que la constitution na biso et prévoir ne fils que 30%, il y a basi bazala na poste de prise de décision, mais 30% wana toko kisi ya monanité. Na koye bisayo ke toza soki na 6,% wana. Il faut na vérifier sous ce pourcentage wana. Mais oye bien na landaki émission moko boyo. Ba mama baza na volonté. Mais toza bazo sala dans un système. Ce qui système est malamu te. Ce qui système oyo ezokokamba ba makambo wana esika bango bazali eza corrompu. Système wana ezotambola malamu te. Ata kutu baza na volonté. Tokosala nini? Tout se passe par le vote. Ata bazali baza na volonté ya changer makambo. Tozwa kaka parlement. Baza na volonté ya changer makambo. Mais 500 députés baza kuna bango baza peut-être 20. Bavona bango ko sala nini? Ikodinda kaka. Ikodinda na mai. Alors l'air bakobima bakoya ko yebisa bango ke ozalaki na parlement. Bino basi bosala kinini? Mais il faut que tu aies le contexte nini o bazo ko sala. Donc tokoki ko juger bango te ke makambo e monani mais biso ndenge to lobaka ke il faut to kota likambo na racine. Il faut to kende na likambo na racine to continuer ko traiter ba makambo ba conséquences te mais racine ya likambo et donc la source ya likambo ezali nécessaire na makambo nyonso to za ko sala na mboka na biso. Merci beaucoup maman ndenge lobi il faut to kende la source ezape malamu. Kalate couple royal belge bayaki awa ba mama leader bazalaki kuna ba organizaki yango na académie de beaux-arts ba mama basalaki ba groupe ya kokabola mwa lisolo concernant makambo etali mama ministre ya genre et famille pe azalaki wana. Est-ce que ozalaki invité?
nazalaki invité. Ok. Bon, ba mama wana arrivé à couple royal awa. Ndenge bango basalaki mo groupe lokwa mo table ronde ya ba mama ko solola tout ça na ba couple wana nyonso ndenge ba sololaki na makanisi na bango bakanisi ke ndenge couple wana yaki awa ekopesa solution na makambo basi. Mais c'est tout justement makambo oyo aliénation mentale wana il faut to longolango parce que to kanisaka ke solution na biso solution ba problème na biso nde batu mususu bakomemela biso solution pona ba problème na biso je n'en disconviens pas azali haute mais na ndenge tunelinga mutuna ke couple royal ke nde to ko exposer ba problème na biso yenda ko pesa solution eza bongo te yeba azokamba mboka na yekuna azana ba problème na yekuna biso to sana ba na biso tozana président de la république tozana gouvernement tozana parlement tozana sénat tozana ba ministère oyo ba problème na biso il faut ezwa solution na interne ngana moni ndengo wana parce que tozana donc biso na biso parce que toza quand même régi par une constitution toza quand même régi par des lois donc ba loi wana il faut et puis na lo baka mama deo biso tozangi ba loi ya kitoko te mais c'est la mise en œuvre des okosala biso passe ndenge ya kotambusa ba mibeko yango ndenge ya ko appliquer ba mibeko yango donc l'application de pose problème yo moko zoko utala na kulingi nanga ko kende musika tembe mikolo yo ndenge to lelo to lobi likambo lobi to baluki likambo justice na biso donc en tout cas lelo na balabala ezala même na babise mutu moko azasusu na confiance na makambo ya justice te na uti na kwa accompagner dossier moko mais même victime azoko yebsanga est-ce que na kolonga na likambo yo ngana zana ngana mbongo te est-ce que na kolonga mais uzomona ke mutu azana nini mi confiance esilié est-ce que balwa na biso eza mabe mama na koyebsa yo ke tozana balwa malamu est-ce que bato bazoko ko appliquer balwa batanga bien te mama tozana bato mayele awa parce que oyebi ezala basi ezalanga bibali ndenge nini ke mutu alongwawa soki akena mboka mupaya azobriller mais na kati ya mboka na ye azobriller te pona nini parce que système environnement contexte otoza kosalela ezali mabe bokoki kotambusa mboka na corruption te tokoki kotambusa mboka na likuta te tokoki kotambusa mboka na hypocrisie te tokoki kotambusa mboka na moyimi te égocentrisme intérêt général ça ne prime pas batambusaka mboka ndenge wana te biso nyonso zairwa nyonso du sommet à la base zairwa te tokoma bakongole voilà du sommet à la base il faut atia mboka liboso intérêt ya mboka liboso mais ce qui est contraire que mutu na mutu azokotala intérêt na ye mutu soki banome ye azokotala intérêt na ye na ya libota na ye na famille na ye eloko ezokoboma mboka nde yango wana mama de. Merci maman Thérèse. Na kati ya mokili mobimba donc molongo mobimba sécurité na mboka ezalaka priorité des priorités. Mais na RDC on dirait eza le contraire. Ce qui tolobi total à exception tokotala exception kaka na régime ya maréchal Mobutu po tozalaki na kimia po nani mama mais tozalaki na leadership ya makasi oyo ezalaki kobangisa Afrique mobimba tozalaki na armée bien formée mama les bazoko yebisa yo ke armée otozaki nango moi j'ai étudié à Mwanda donc je peux te dire quelque chose qui ne pouvait pas envier ma jeune officier et na elwana république a dépensé qui mbongo ebele pour la formation na bango pour la formation policier nani militaire azalaki mutu alokumu akomi kaka na grade kaka ya capitaine ya pamba kutu naloba kaka capitaine te sous-lieutenant tomonaki mpe bacollègue na biso parce que recrutement mpe ezalaki kosala na bafaculté na biso
au sommet il y avait une politique, il y a recruté des militaires et étudiants qui ont la formation, ils sont juristes, mais ils sont là aussi la session, ils sont faux. Et ça la formation. Il y avait toute une stratégie, je peux dire. Et ça la faculté de droit, na économie, donc la faculté nuance, polytechnique, médecine. Et ça là qui, bazo recruter, bazo kende na info, mais bakour les rebandi, bazo ngeli. Vous comprenez? Et pas seulement ça, na info, bazo recruter, net na info, pose à la, ok, nous avons conformation, il faut à la mutumoko azu diplôme d'état. Donc tout était bien contrôlé, tout était bien structuré, tout. Mais ex-phase de mangue, ça va tout le long. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé depuis l'entrée à Afdel? Mais on a commencé par détruire notre armée. On a commencé par détruire les services de sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des rapports. Mais c'est connu de tous les Congolais. Donc, l'air Afdel a yé. L'isolo na ya liboso ezali nini ko déstabiliser l'armée congolaise, qu'on détruise l'armée congolaise, qu'on détruise tous les services de sécurité. L'air va moni que au moni l'air to bandina Afdel. Combien de pays qui ont accompagné Afdel? Baya basala sembla ko zonga ba mususu bazonga ba mususu batikana. Est venu RCD. Talaka la potopoto RCD banani bazakuna. On a pris les Congolais pour masquer l'agression. Mais basalaki ni ezaki ba Rwandais, basalaki ba Ougandais, ba Burundais, ba Tanzaniens. Donc kaka bangonde bazo bumsa tilelo. Balongo kuna nini? Eyeko ya CNDP. Pour ne pas que na koma kaka na ndenge wana. Papa na boy kutu kotanga ba Congo. Nani président Kamer nini alongoka na poste na yeni. Pona koloba ndenge nini ba élément ya armée étrangère bazoya na mboka na biso bakota lelo basali cesser le feu tomona ngambu mususu bazonga mais toyebi ke combien ekota na Congo, combien ezonga et batu nyonso wana batikala na armée congolaise, batikala na service de sécurité. On doit comprendre potopoto et soki ndenge wana te mama eye kokoma ono kaka biso nde ba inventer la kama makambo wana ba mon mixage brassage. Mama likambo oya mixage brassage nde yango nde eye ko boma armée na biso eye ko boma police na biso eye ko boma service nyonso ya sécurité. Bazui ba miliciens nyonso, bazui ba armée étrangère nyonso o bazaki na Congo. Brassage mixage, c'est-à-dire quoi? Ba brasser bango sans tenir compte ya nationalité na bango, sans tenir compte il y a niveau d'études na bango, sans tenir compte il y a moralité na bango, sans tenir compte même il y a makambo oya mabe basala kiler bazaki soi-disant ba rébellion. Vous comprenez? Donc l'armée congolaise ou FARDC c'était un fourre-tout. À un certain moment même, je n'invente pas des histoires mais il y a des rapports et nous avons vécu ça. Les bâtis bango na armée d'Engwana, ils ne pouvaient pas répondre au numéro 1 de l'armée. Donc chaque groupe azalaki nyamukonzi na ye oyo koyokela oyo bazalaki na ye na rébellion ale bazui nini ex-phase ba écarter bango bazalaki na bango mais baza na pouvoir te babotoli bango ba pouvoir okutu tika na yebisa yo ba ex-phase oyo ba résista wana bazalaki kobenga bango ba expert, donc ba former batu wana et par après ba dépouiller bango ando bato ba former bango nde ba komina baga yo mama toke de pa tomato epaye mal mutu o likambo nyonso na zokoloba awa mutu nyonso ayebi yango armée nini omona bazalaka ba colonel bazalaka ba supérieur ba officier supérieur colonel mama yo yebi nini wana colonel olonga na kikaporat toto bandela kaka na sous-officier sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, soki mini wana. Qui mobu paso ko kende awa? Tout ce qui ko bona major mutu munene. Nga grade o liboso o ilisi yasuka ona monaki ezalaki à part quelques généraux.
na ba lieutenant colonel ezalaki major. Mais major tozaki komona ye grade ya munene. Mais siko yebisanga nanu na mokolo ya lelo nani yango atikala major. Bango nyonso bakomaka bacolonel na bagénéraux. Kuna bango bakoma na bakombo na bango bayebi te. Ya solo. Maman, les histoires que j'ai quand même accompagné des victimes. Mais oui. Et Batouana, les va intégrer dans l'armée d'Abisso, ils se sont comportés de la même manière quand ils étaient dans la rébellion. Confionnés, copiés, Koboma. Donc, il y a un réglementé. Donc, comme si ce sont des personnes à qui on a dit, vous entrez là-bas, tuez les Congolais, maltraitez là-bas. Donc, ils se sont comportés comme s'ils étaient sur une terre conquise. Donc, tu comprendre que il y a une mission dans la Katia Maya. C'est quoi le brassage, mixage? Est-ce que même là qui sont qui nous sommes allés de rébellion en rébellion. Des groupes armés en groupes armés. Maman, Natango ya Zaïre, guerre ezaki plus longue, ezalaki kaka ya 80 jours. Mobutu Bundi asilisi yango tovandi kimia. Mais afudel banda yela biso makambo. 26 ans yango yo. Kimia ezalaka te. Mais oui, mais il change ndenge na landaki na vidéo moko. Mais c'est un caméléon qui change seulement de couleur. C'est un caméléon. Un chauve-souris. Une chauve-souris. Hein? Caméléon, il ne change que de couleur. C'est toujours Afdel qui change de couleur. Qui quitte Afdel, LCD, plus de Bukavu Nkunda, Mutebusi, M23. Sans compter. Ils ont battu mon coana. Bachanjaraka bako. Maman, ngabu tunalobi yango. Congolais nyonso ayebi tanga na ba réseaux sociaux tanga na ba rapport même ya ONU tanga ba rapport ya Human Rights tanga ba rapport ya ba association internationale féminine nationale et locale bakoyebisa yo kutu awa na Kinshasa. Vous ne connaissez pas la vérité. Moi j'ai accompagné des victimes de crimes de masse, des crimes contre l'humanité. J'ai qu'on a pas procédé. Mais il faut qu'on y ait un propos à Batouana. Donc, les Congolais ont la placité. Mais attendez, ils sont dans l'armée congolaise. Je vous l'ai dit. Ce sont des choses qu'on ne m'a pas racontées. Hein? Ni attendez. Nakati Mboka na ye moko. Nakati Mboka na ye, puis des gens qui sont censés les protéger. Hein? Alors, yebi sanganamu na bato ndenge wana kimya ko utawa. Kimya ko utawa. Ba mususu bazana armée ba yebi atanga moko te ya 4 langues. Ba yebi lingala te ba yebi Swahili te, ba yebi Chiluba te. Chiluba te ba yebi Kikongo te. Il parle un peu Swahili, mais je ne suis pas swahilophone. Mais je sais pas que Swahili o ya bisoté. Eza ya Lubumbashi te, eza ya Kisangani te, eza ya Sud Kivu te, eza ya Kisangani ya Babere. Je vous dis la vérité. Si vous avez dit Kimia et Kohutawa, nous devons être sincères pour la conscience de Camboyo. Hein? Donc, tika hypocrisie, donc, tika mensonge, le pays est en train de partir. Nous sommes humiliés. Talaka quand même, il y a des réseaux sociaux, Batobamboka Moussousou, Baba vidéo, parce qu'on finit à biso que Bololais, peuple Bololais, on va demander à mon Kinesa Congolais. Et ça Congolais. Congolais un peuple bololé. Maman, toza bololé, toza parce que on y a dit que makambo mususu soko fandi okoki kondima te ke mutu oyo abotama na mboko c'est dit Congolais. Vous ne pouvez pas accepter. Et vous ne pouvez pas. Nazo mona na kanisa on dirait ba infiltrer ba leki. Mais makambo ya mona lobby ezaka ngo makambo ya infiltrer. Au moins il va même biso na politique que on dirait ba vegla ki biso. Donc on nous a d'abord maîtrisé. Sur le plan sécuritaire, il y a une ligne de domination, tout celui qui pouvait parler. Limogé, Batoubo ni Bakoufa, leader d'opinion ni combien on Bakoufa, journaliste bon ni Bakoufa, défenseur des droits de l'homme bon ni Bakoufa, qui voulait bien parler. On nous a réduit au silence. Moutou na moutou congolais nyonso a yé du vérité, mais à commander la wap. Mais je vous assure, maman.
likambo nyonso ezalaka na ntango nango, likambo nyonso mpe ezalaka na suka ebandeli na suka nango. Ozomona mouvement oyo on peut tout dire tika mais mutu moko te tozalaki awa na ere ya indépendance belge ayaki soki combien d'années wana aniati mais jour ezalaki eyaki po te balobi ke indépendance tolingi liberté quel que soit le prix tolingi yango ni makambo oyo nini 30 ans peuple congolais asi alembi mwasi mama congolaise asi alembi tozalaka so na valeur te mama tozalaka so na valeur te il faut kobima na mboka ti tozoleka bangoyo bangoyo bazoseka biso bazotuela biso bazoloba kokende kotuna mwaso ndenge nini parfois aza na sida na ye bankuna viole c'est devenu un peu quotidien. Ozo comprendre sikoyo na kati ya makambo wana nyonso biso bamama tosala nini po totiaka mwa implice na biso na kati ya likambo wana tobunda elongo na mibali na bamoyen nyonso na ntina ke mboka na biso evanda kimia? Mama bamama babandi kobunda sikoyo te po soki babundaka te mbele toza na mokolo ya lelo te. Si le plan judiciaire soki nalingi kokende bamama basala nini te batanga basala tout mpona kofaire adapter baconvention baarticle nyonso ya badisposition nyonso oyo ya discriminatoire à la femme balongola yango. Nous sommes arrivés quand même à modifier le code de la famille, de modifier le code pénal, la procédure, la loi sur le code de procédure pénale, de la loi sur les violences sexuelles. Attaque tout balobi que c'est une loi des ONG, mais du moins, les efforts il y a Bassi Basalaki. Ça c'est seulement sur le plan judiciaire. Quand on marche, il faut dénoncer combien d'associations féminines qui se sont créés pour dénoncer les violations des droits de l'homme, et les viols comme armes de guerre, même coutume rétrograde. Moi si ala la quitté, moi si ala in, moi si azo sala musala na ye. Merci maman. Bato ebele omoni ndenge couple royal yaki ona zongi sur likambo wana. Batie na makanisi na bango ke comme couple royal belge et tchaki makolo awa nde solution ya makambo nyonso ya este ezomona na sikoyo. Vrai ou faux? Mama kokanisa kozala na makanisi ya ndenge wana eza komonisa ke boza bazoba ke boza bana mike ke tozanga mayele ke toza na vision moko te. Ye moko belge akomisaka biso ba esclave kata maboko bakata bazolo kaka na kauchu kakao économie na biso mekende te na Belgique okendo tala bate babrique ya terre rouge mususu ezaki kokuta nyangezi basali 100 ans ya caporal kunyuka awa tokende kobunda bitumba kona te nde tobundaka bitumba wana ngaye dans mon enfance to biso tokoli na bakakao tokoli na bakafe tokoli na bamakemba me babiloko nyonso wana bahuile mafuta mbila mais ezokende na poto. Donc quelque part nous avons contribué à la construction de la Belgique. Ozo comprendre biso tozana eloko nyonso awa pona nini kaka soki likambo eza awa il faut totalela kaba paya. Donc nous sommes restés des enfants, nous devons nous prendre en charge. Ye azana makambo mboka na ye biso tozana mboka 70 millions soki 80 millions soki tokoma na 100 millions awa batu mabi ya mayele bazobima kaka te batu oyo bakoki kokamba mboka oyo bakoki kotia Congolais na nzela ya développement mutu nyonso kaka ayaka awa amonaka paradis terrestre eza awa na Congo mais pona nini kaka biso tozomona paradis yango te tozovivre paradis yango te. Nous sommes les premiers à vendre nos produits à vil prix
epai ya mokonzi mais soki ndeko na yo aye okovendre ye yango te okopesa ye yango te mais soki bamoni étranger ezala ndenge nini okomi kolengalenga mama il faut éducation civique ezala il faut campagne ezala tozonga na bomoto sikoyo banda couple royal nini nde bato nini esili bakendeki na Nairobi ozoyoka te mitumba ngo esili balobaki cesser les faits. Nous sommes ridicules. Nous sommes levés. Nous nous plaignons trop. Les Camerounais sont kaka. Yako sali sabiso. Donc, totali bien. Biso mo to yebi commis en charge de. To yebi commis en charge de. Nous avons besoin d'un leadership fort. Muto ko kamba mboka o asama kasi. Asana vision ya mboka. Oyo mutu nyonso ndenge marashal azalaki. Kaka voix ya pamba. Baninga na ye bakomi kolenga. Pas président ndesikoyo tozolinga mutu wana akomemela biso une sorte de dictature économique, une sorte de dictature politique, bon peut-être pas politique mais pas na yakomoma mais qui va respecter, nous ramener sur une raille parce que niveau autocommune nango mama na mentalité ezalaka sous donc valeur et comme anti-valeur. Nous applaudissons les voleurs, nous applaudissons les détourneurs, nous applaudissons les assassins, nous applaudissons donc les fraudeurs, anti-valeur d'être commission, valeur n'a pas cannabis. Et ça mawa. Donc si je comprends bien, il faut sensibilisation et ça la dissous sous ma casse. Sensibilisation seule ne suffit pas. Tout ça de sensibilisation, institution na beso pe il faut ezala forte, application ya loi na biso il faut bon sembo ezala justice asala musala na ye koloba te ke iler ba ye ko funda ndeko na yo otali dossier ya ndeko nanga ozipi yango ou bien les remonique azamu ta parti pour bien ndeko na yo au lieu o appliquer loi o tangaki o komi ko sala ba détour qu'on interprète loi et pourtant qu'on interprète loi selon situation il y a ndeko na yo pona ko sauver yo parce que ça ndeko na yo mutu parti politique na yo mutu ya mboka na yo ou ainsi de suite. Donc logique exacte. C'est logique donc peut-être que logique mais application effective de la loi il faut exaler et pour la loi wana salama il faut un leadership fort o akozongisa kongolo nyonso na nzela o akosala ke intérêt général est primé. Voilà. Merci maman. Tomonaki bazongiseli biso eteni ya nzoto ya Lumumba awa eye ba cérémonie eza programmée boye na boye. Point de vue na eza nini maman après 61 ans? Je suis d'accord que bazongisa balobi ba relique na biloko wana parce que quelque part vérité et zo ko s'éclaircisse tozo ko yeba vérité ndenge nini babomaki ye ndenge nini na tata wana j'ai vu même la vidéo ndenge nini azoko loba ndenge nini akataki qui est dans un avec trentaine de 30 morceaux et donc quelqu'un qui n'a même pas de passion sur la vie de quelqu'un et puis Moutouana vit à ta procès moko et salamité bazoko inquiété yété azana Belgique ata kutu akufa to azali mais on peut organiser un procès à titre posthume parce que la vie humaine est sacrée et puis likambo moko pe nazokoloba bazoloba kaka Lumumba mais Lumumba avait ses compagnons azaki ye moko te là on n'en parle pas au moins peut la frustration mususu
oh bazoko luka nazaki na baokito okito soki bampolo tout ça oui. Mais on n'en parle pas, même si il faut mettre sikoyo balobelaka bango te mpona nini batangaka okito te l'histoire du Congo, quand c'est pas les Congolais qui écrivent leur histoire, ce sont les autres qui écrivent l'histoire du Congo. Oyo a commis histoire wana asali selo ba sentiment na ye. Lumumba bazalaki ye moko te, bazalaki lisaka. Babomaki ye na okito na po. Mais c'est pour aller en Belgique. On y a même moulongo ya batu ya ba officiel. Il pouvait bien prendre quelques membres de famille, il y a des compagnons d'ailleurs. Oui, bana na bango bazali, batekola na bango bazali. Mais pourquoi on ne le fait pas? Tu habites ceux qui bakende qui ou pas? Bakende qui tembele balakisa ki bangoti. Nazo komona kaka na ba réseaux sociaux batu mususu kutu bazoloba. Oh, mais azalaki accompagné, azalaki comme et puis ça se limite là. On doit comprendre. Bien sûr que pendant qu'on nous tourne na yo je vais bien. Mais est-ce que pona kozongisa reliki wana mama bakokaki pona ngai oli ezala fête il fallait ezala na recueillement ebembe wana eye na Kinshasa ndenge basaleli ye monument toki kokunda ye na méditation na tout ça pas kotambusa ye sur toute l'étendue de la République ngana zomona likambo wana eza somo. Et puis ça occasionne combien? Entre-temps, il est mort, il est parti, il a laissé une histoire. Mais il y a une façon aussi, il y a qu'on célébrer l'Iluana, pas trop de dépenses. Si comme il y a son budget, on a combien? Entre-temps, je ne suis pas contre. Il y a des gens qui manquent 500 francs. Il y a nos militaires qui sont au front. Parce que comme si c'est festivité, et il y a toujours des gens qui tirent des ficelles, qui gagnent beaucoup d'argent derrière tout ça. Combien est sorti pour tous ces voyages? Est-ce que vraiment c'est une priorité pour une donne? Je veux bien, mais pour moi on devrait le prendre dans un recueillement, pas avec des festivités. Ça devait nous donner une matière de réflexion et même organiser des conférences, des débats autour de ça, des discours, mettre à profit les discours de Lumumba, mettre à profit ça, la vision qu'il avait pour le pays, pour le Congo et pour l'Afrique entière. Moi je trouve que ça devrait être comme ça et pas ndenge bakenaye na babisika oyo aleka na Kisangani bakokende na ye pe na bisika aleka na Lubumbashi bakokende nango pe na mboka na ye na village natal na ye bongo na sima eye babombi yango. Ça change quoi maman? Aussi mon cercueil nani tombe ya président américain. Ce sont des tombes comme tout autre. Ce sont des tombes comme tout autre. Moi, je trouve que nous devons évoluer. Nous sommes trop, les Congolais sont dépensières. Non. Excusez-moi. J'aime bien. Bon, merci maman. On est aquí bongo entre parenthèses. Tozonga na thème na biso ya lelo. Oyo tolobi mwasi ya Congo azalaka la page. L'actualité. Liloba suka pas na parce que émission evani ko koma déjà na suka. Liloba ya suka o na ko liloba que je ne peux qu'encourager les femmes congolaises parce que moi c'est ce qui a télé. Mboka elingani. Kaka likambo eleki na gare centrale. Ti doke ndo koya na palais de la nation. Mama monde mobile. Na moni na ba femme vivant avec handicap. Ba télémini likambongo. Donc, couche moko ya mwasi atikala kite. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que, donc, mwasi azuli kambango na mutema. Et puis, akoma à la page. Akoma à la page, alobi que trop c'est trop. Nga mama na telemi. Tozo kotala, esika etoko kende nango. Merci maman, émission na biso ekomi na suka. Bandeko batali toyambaki lisusu mama Thérèse Kulungu obolingaka mingi poto lobela makambo ya basi par rapport ya actualité
Mama Kulunga Lobby, moi si à comment à la page, moi si peut à comment qu'on l'a des formations, moi si peut à comment qu'on téléma, preuve en est que na mukola lelo, basi basala qui marche pour na ko soutenir ba militaire na biso par rapport à Bitumba et Eli biso mboka na biso moko, mabele na biso moko, richesse na biso moko, mais tina bazo bundisa biso to yebi tina te, tina bazo violer ba maman ba jeune bana mike bakoko toyebi tina te jalousie soki ya nini toyebi tina te totiki kaka nzambe amema biso na likambo tina suka po esuka batika biso na kati na mboka na biso tranquille bandeko batali mbote na bino mingi mutu na mutazuma 1+ na ye soki bolandi biso na bilili na kopesa merci na Gaëtan na kopesa merci na Ntaki di les sapeurs na bosani pété parti basali ke bolanda biso na bilili ndenge bolandi lelo nde tokutani na bino vendredi prochain.